ingeta la famille Bokota 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 Bokoto 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 la famille dossier sur dossier makambo sur makambo ya koinda nde ya koinda ya kobeba nde ya kobeba ya kosala pasi mingi na motema nde ya kosala pasi mingi na motema sava inda ezo inda eza ya koinda na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Voilà, grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut cher Boudjou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boudjou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali ba situation pe ba circonstance ezali yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombango. Lelo toye na dossier na affaire ya yemoko papa na biso na kombo ya prophète Denis Lessé. Kande boyebi bandeko nanga prophète de la nation, le prophète Denis Lessé asalaki AVC bandeko nanga situation eza ndenge nini. Lelo o ba vérité eye kobima bandeko nanga makambo ye kobima awa somo makambo yako bangisa makambo yako sala mutu penza otolobaka biso moko mutu pasi bandeko nanga pour na ba révélation oyo euti kobima concernant mwasi ya prophète Denis Lessé. Bandeko nanga source ya AVC ya Denis Lessé nzoka mwasi na yende aza la base mwasi na ye yango asalaki nini. Avant na kokota na mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier madame Nazo Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà, bandeko nanga tolanda nanu ba explication nyonso oyo ba yekopesa biso concernant les prophètes de la nation Denis Lessé. Boyoka la famille et on se retrouve juste après. Acteur Denis Lessé akufi mama tino obimi si ba comportement na yo te omoi kaso akoma maladi makasi ngana oya oloba témoin na nga patience mokendi Denis Lessé za makambo église te za makambo et c'est toi. Pasteur ako confier yo penda vandi ya obimiselo ba plan ya ndako. Yo ye barate ke non nzambe soka lobi na muto aloba yo moko olobo yo se rendre compte que so loba ki c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour ayeba ke non muto nenga so kufa a kufa na ba problème kuto bino bo kansata o kufa na problème boy. Est-ce que ngama sa mukolo bo na yo ko est-ce que ngasa fana na kose de Lessé kam yo moni nga muta pétage ngana lobi na mama Tina soki maladi ne makasi na koloma kam nyonso Denis Lessé aloba na biso. Ça maladie naturelle. Point na tie témoin. O tie patience oui. Poto zala aoloba nanga osola nanga yo akoko nanga tala nga penza boye. Oyebi nde bofanda na ndako wana So lingi mutu te bakendaka so fandi na yo sala kenko oboma e. Obomi a petit frère akomi bongoti.
po na yebisa kenga be mwende ofandaka na osala VC po makambo osana ngo okoloba nango batu te osala VC. Mama Tina sambela ti otelemaka na cher na makambo nyonso yo salaka na ndako na yo nge kamsa kuna bana pasteur de ndesa longolo na cher nzamba o frapper ye po ye azobomba yo Denile si muta bomba yo mais bato baloba ye muta protéger te mobali muta protéger ka ye mobali muta protéger ka ye bolanda ba nyenye wana te moi bolanda nyenye aza mwasi azalaka makambo moko kondima te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te Denise c'est ça la VC c'est sa femme les attaques makamba ba minini oni kutu ayaka nde kolongola stress na ba émission Denile nda ayaka kolongola ba stress so azosala ba émission na ye aza iwana nda za kolongola stress oyo ya stress te me pasi ya libota pasi ya ndaku aobomba mwasi po aza mobali alolendo soka bimisi makambo wana baomone mobali azoba kooloba te pona bolingo ya mwasi nde Denile se aokufa. On parle de Denile pétage, pasteur Oya Bom. Tozolo ba pona bolingo ya mwasi nde Denile se azokufa pona ko protéger mama ya bana. Nde Denile sa comme ne beto aza. Famille si makamna olo baba yebi yango. D'accord. Pona ko protéger honneur ya mwasi nde Denile se azokufa tellement binisa mwasi danger. Et mais l'avenir nous donnera. Je suis nzamba biki si au moins à confesser à binisa mwasi na poisa. À livrer moi c'est un spectacle. Ce qui Denile na église na crédibilité il y a beaucoup plus c'est pas mwasi. Ce qui Denile c'est même bato kota la boba monaka Mama Tina elle est plus crédible. Denile c'est pétage. Et aujourd'hui na Denile na mwasi na ozo Denile. Aza ouvert. Nzamba lobi to zo bato baza ouvert balobaka na polele ke bato ba bomba maka alati nkoba mena kati nkoba za na bondoki. Est-ce que maintenant version au pasteur abetela royoyoki ya Mama Tina o ile kananda kuna bango yebi o moni ngai oui. Soki ba muto ayebisinga likambo na ye na oloba na ngate mais nzambo a permettre ki aloba na biso makambo wana nzambo wana yeba ke koma na niveau oyo donc biso nga na kufa na otika na charge nete faut bimsa nga na oloba na nga soki alobi te na oloba na yebisi aloba soki alobi te na oloba mobali na yebisanga aloba na nga aloba na biso tu na amneso salaka aloba na biso tu o salaka Nengo nyoko la koka koloba yango te. Mam nyonso salaka loba na biso. Ngala oloba na ngate mais moi mobali wana komi na niveau wana pona protection nera mwasi. Abimisa mwasi sainte. OK moi ça. Nkadi mpemba. Ngana mwasi on avait respecté mobali na mwasi on a fana na fidélité na relation. Alors Mama Tina oyebi mobali na onde akomi na niveau wana. Oyebi na pousser na chaise roulante. Oyebi famille ya Denile si ba yebi makambo na oloba ba yebi ke no muta pousser na chaise roulante c'est toi ngala lobi na ona melote mais lokola nzamba permettre ki aloba na ngai ngape na otiki akufa te davant ya kufa ngala livrer un spectacle ngala aloba ka ko ya loba ina ngana ozang selo te na baksa pe lote Manique de non sang selo te Mama Tina no ba no fete no baksa pe eloko te na ko sang selo ko tende Kobakisa pe na kobakisa pe eloko te. Nga nga pasteur te. Nga Jean-Baptiste. Mais c'est comme Manique de John na banda ko ya basali na nzambe biso kanza kisika kimieli bisika onyo soza kitoko. Mais aujourd'hui na makambo yo loba au pasteur ayebisa komona na kati ndako ya basali na nzambe il y a des couacs ya ba niveau boye. Que penses-tu? Saoul pe banda kanza ka zawa bien. Nzamba kimaka ekala. Nzamba kimaka ekala. OK. Mais peuple ba yeba ke roi nzamba zala pembeni l'Éternel est près de lui. Nzoka nzamba kima Saoul kala. Kala. Batbakani saka Samson makasi nesila kata bakataka Yesu. Te Samson makasi nesila kata ngalinga Dalida. Mais non. Nzamba kimi oui. Parce que tango déjà lingi moi si moka za na kan binemi na bino. Nzamba kimi déjà. Et c'est kala ikakande action insalama. Ka tango ya linga ki Dalida. So botanga Bible mabe. Ngai nde na tangela Bible. Moni ka Samson tango linga Dalida. Oyebi mutu so azo sengoli comme na insistance ko tika ko sala ngoti. O regretter na suka. O regretter na suka. Muta sengoli comme na insistance te. So solo bi notika na no. So communauté, a comment lukela ba raison ka po kwea na likambwana, yeba ke likambwana e pété.
eloko epesa Samson nini aloba nini na ye aloba secret na ye insistance bien sûr insistance toko insister pour ani likamo boy muto sala bite yo sa ko insister so ke ba manikasi so muta ngaku so likamo na sala bite obani ko insister comme o likamo so ça kati pourquoi zo insister d'accord azo insister pour ani ko insister nga likamo te nzamba insister nga te ko insister nga pour ani na ba na wasi ba mama so insister ko pesa susa akomo resonner le mabe nga na tunu ngo bomanga ozo insister pour bomanga ozo insister pour bomanga ngata tota mona ba camarade nga na saka so na okenzela o ti de chonto ke kanga bozo insister pour ani kende nzela na yo nga na okekuna te so likambo ekutana na yo ekutana na yo moko eba kama na sezaka so to kaboni bongo mbo okenzela na ba problème nga na kenzela na musu eloti. D'accord. Manik de John, on va parler maintenant il y a makambo ya démolition na Congo, démolition comme vraiment makasi mais toro ekweli moko ya biso tozalaka na souvent fiston sai balingi babuka ndako na ye ezopesa pasi mingi tozokama ba effort nataki mo interview mo moki asalaki ayebisi biso azoloba na bato ke so babuki ndako na babuki ba effort nyonso asala ba Jésus de mbandaka atangi ba œuvre ne belé makasi esepelisa mokili aujourd'hui ezopesa pasi komona soki bakobuka ndako ne point de vue ya Manike ngai na osenga kana gouvernement congolais ata bobibi de dommager bozong c'est mbongo neti ya na dépenser te mais c'est impossible bozong c'est ba mbongo ba CTPT bo sala ka constat botali prix ya mabele botali prix ya ndako bozong c'est bozong c'est ba mbongo ba CT namba mbongo makayas bozong sate boluka kabo canaliser kalamu parce que zanda ko eza pemena na kalamu po ba tia béton il faut ba bukanda ka sai wow po ba canaliser kalamu po kalamu ba olinga ba canaliser ngo esa neti ba mayo ezalaka na ba Paris mwene wema sala kalamu okay ba eza pena canaliser o lesala ka ba trouble nango esala ka ba kufa ka wana ezala canaliser place moko tie kenda ko bwaka mana ibali ya munene siko ndako ya sai eza pembeni place ba otia béton canalisation yango tango zo soma ndako bazo pekisa yo tika acteur de Nile sa kufi mama tino obimi si ba comportement na yo te o mo ka so akoma maladi makasi ngana oya oloba témoin na nga patience mokendi Denis Lesi eza makambo église te eza makambo c'est toi pasteur ako confier yo penda vandi ya obimiselo ba plan ya ndako yo yebaka te ke non nzambe soka lobi na muto aloba yo moko olobo yo se rendre compte que so lobaki c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour ayeba ke non muto nenga so kufa akufa na ba problème kuto obino bo kansata akufa na problème boy ngasi est-ce que ngama sa mukolo bo na yo ko est-ce que ngasi na fana akose de lesi kam yo moni nga muta pétage ngana lobi na mama Tina soki maladi ne makasi na koloma kam nyonso de ni de saloba na biso za maladie naturelle kwani na tie témoin o tie patience oui po tozala aoloba na nga osola na nga yo akoko na nga tala nga penza boye oyebi nde bofandaka na ndako wana so olingi motu te bakendaka so ofandi na ye osalaki nko oboma ye obomi ya petit frère akomi bongo ti mpo na yebisaki nga bemoi nde ofandaka na osala vc makambo oza nango okoloba nango bato te osala vc mama Tina sambela ti otelemaka na cher na makambo nyonso yosalaka na ndako na yo nge kamsanga kuna bana pasteur de ndesa longolo na cher nzamba o frapper ye po ye azobomba yo deni na simuta bomba yo na bato baloba ye muta protéger te mobali muta protéger ka ye mobali muta protéger ka ye bona na banyenye wana te moi bolanda nyenye aza mwasi azala kamakambu moko kondima te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te Denis c'est ça ça c'est sa femme les attaques makamba ba minini oni kutu ayaka nde kolongola stress na ba émission nda ayaka kolonga ba stress so azo sala ba émission na ye aza iwana nda za kolongola stress oyo ya stress te me pasi ya libota pasi ya ndaku aobomba mwasi po aza mobali ya lolendo soka bimisi makambo wana baomone mobali ya zoba kooloba te mpo na bolingo ya mwasi nde Denis Lesi aokufa. On parle de Denis Lesi pétage, pasteur oya bom. Tozoloba pona bolingo ya mwasi nde Denis Lesi azokufa pona ko protéger mama ya bana. Nde Denis Lesi akomne beto aza.
famille laisse makambo na oloba bayebi yango D'accord. mpona koprotéger honneur ya mwasi nde Denis Lesi akokufa tellement bilisa mwasi danger mais l'avenir nous donne raison so nzambe abikisi ye au moins a confessé abimisa mwasi na poisa a livré mwasi en spectacle Soki Denis Lesi na église na ye crédibilité il y a beaucoup plus c'est pas moi si. Soki Denis Lesi même bato kotala bo bamonaka Mama Tina elle est plus crédible. Denis Lesi pétage. Et aujourd'hui na Denis Lesi na mwasi na ozwa Denis Lesi aza ouvert nzamba lobi tozwa bato baza ouvert balobaka na polele ke bato babomba maka alati nkoba me na kati ya nkoba aza na bondoki. Est-ce que maintenant version au pasteur abetela ko yoyoki ya Mama Tina o ileka na ndako na bango yebi omoni ngai oui. Soki moto ayebisi nga likambo na ye na oloba na nga te me nzambe apermetaki aloba na biso makambo wana nzambe wana ayebaki ke ekóma na niveau oyo donc biso nga na okufa na otika na charge ne te faut bim ça nga na oloba na nga soki alobi te na oloba nayebisi aloba ti soki alobi te na oloba mobali na yebisa nga aloba na nga aloba na biso tu na nyonso osalaka aloba na biso tu osalaka ndenge onyokolaka kokaka koloba yango te mamu nyonso osalaka aloba na biso nga na oloba na nga te me mwana mobali wana akomi na niveau wana mpona oprotection honneur ya mwasi abimisa mwasi sainte ok mwasi nkadi ya mpemba nga na mwasi oyo nayebi respecte mobali na mwasi oyo nafanda na fidélité na relation alors Mama Tina oyebi mobali na onde akomi na niveau wana oyebi nani apousse na chaise roulante oyebi famille ya Denis Lesi bayebi makambo na oloba bayebi ke no muta pousse na chaise roulante c'est toi ngana lobi na wana melo te mais lokola nzamba permetaki aloba na ngai nga pe na otiki akufa te davant ya kufa nga na livrer un spectacle nga na aloba ka ko ya aloba ina nga na ozang selo te na baksa pe lo te Manique de non sang selo te Mama Tina na ba no fete na baksa pe eloko te na ko sang selo ko tende ko bakisa pe na ko bakisa pe eloko te nga na nga pasteur te nga na nga Jean Baptiste. Mais c'est comme Manique de John nabanda ko ya basali na nzambe biso kanza isika kimieli isika onyo sweza kitoko mais aujourd'hui na makambo yo loba au pasteur ayebisa komona na kati ya ndako basali na nzambe il y a des quoi qui a ba niveau boye que penses-tu Saoul pe bando kansaka azarwa bien mais nzamba kimaka ekala nzamba kimaka ekala OK mais peuple ba yeba ke roi nzamba zala pembeni l'Éternel est près de lui nzoka nzamba kima Saoul kala bat bakanisaka Samson makasi nesilaka tanga bakataka esuki te Samson makasi nesilaka tanga linga Dalida mais non nzamba kimi oui parce que tango déjà yo lingi mwasi moko aza na temps ya binemi na bino nzamba kimi déjà ti esikala ikaka nde action esalama ka tango ya lingaki Dalida so botanga bible mabe ngai nde natangela bible moni ka Samson tango alinga Dalida oyebi mutu so azosengo likambo na insistance kotika kosala ngo te oregete na suka muta sengo likambo na insistance te so solo bino tika na no so akomi ote akomo lukela ba raison ka po kweya na likambo wana yeba ke likambo wana epete eloko epesa Samson nini aloba nini na ye aloba secret na ye insistance bien sûr insistance to ko insister pour ani likambo boy muta sala bite yo sa ko insister so lukela ba manigance so muta ngaku so likambo na sala bite obani ko insister koma o likambo so eza kati pourquoi zo insister d'accord azo insister pour ani ko insister nga likambo te nzamba insister nga te ko insister nga pour na bana wasi ba mama so insister ko pesa susa akomo resonner mabe nga na tuno ngo bomanga ozo insister pour bomanga nga ta tota mwana ba camarade nga na saka so na okenzela o ti de chonto ke kanga bozo insister pour ani kende nzela na yo nga na okekuna te so likambo ekutana na yo kutana na yo moko eba kama na seza ka soto kaboni bon kombo okenzela na ba peut na problème nga na kenzela na monsieur l'autre. D'accord. Manique de John, on va parler maintenant il y a makambo ya démolition na Congo démolition comme vraiment makasi mais toro ekweli moko ya biso tozalaka na souvent fiston sai bani ba buka ndako na ye ezopesa pasi mingi tozokama ba effort nataki mo interview mo mukia salaki ayebisi biso azoloba na bato ke so babuki ndako na wana babuki ba effort nyonso asala ba Jésus de mbandaka atangi ba œuvre ne belé makasi esepelisa mokili aujourd'hui ezopesa pasi komona
soki bakobuka ndako ne point de vue ya Manike. Ngai na osengaka na gouvernement congolais ata bobibi de dommager bozong c'est mbongo neti ya ndenge dépensa te ba ezala impossible bozong c'est ba mbongo ba CTP te bosala ka constat botali prix ya mabele botali prix ya ndako bozong c'est bozong c'est ba mbongo ba CT namba mbongo makayas bozong sate boluka ka bo canaliser kalamu parce que zanda ko eza pemeni na kalamu po bacha béton il faut babuka ndako sai sai wow po ba canaliser kalamu po kalamu ba olinga ba canaliser ngo esa neti ba mayo ezalaka na ba Paris a mwene wema sala kalamu ba eza pena canaliser o le sala ka ba trouble na ngo sala ka ba kufa ka wana ezala canaliser place moko tie kenda ko bwaka mana ibali ya munene siko ndako sai sai eza pembeni place o ba ocha béton canalisation yango tango zo somba ndako bazo pekisa yo tika. Voilà, nabandi ibela bato bauti kolanda awa bauti koyoka ba propos oyo Manike de John auti kobimisa concernant moi si ya prophète Denis Lessé. Bandi konanga kande nanga na lobaka toujours et encore que dans chaque couple matata izanga kate mbutu izanga kate koswana izanga kate ya somo pe izanga kate na ba couple nyonso bandi konanga ezalaka toujours na mwa makelele mwa matata eza mwa bongo. Alors na makambo o nyonso Manike auti koloba tokoki kondima ngo te pe tokoki koboya ngo te parce que na dossier nyonso soki makambo ebimi ezalaka ka na mwa vérité moko boye caché ezalaka pe na mwa lokuta moko boye caché ezalaka bongo. Alors eloko kanga na osenga na ba congolais nyonso totia kaka musala nzambe na mabondeli to prier pona ye nzambe ye moko asala oyo amonike eza bien pour na prophète de la nation. Voilà, nakomi na mwa suka ya partage. Permettez-moi surtout de vous dire